Bisogno stato sabone nascere moko Madia Star TV etala mamonate bato bandima Christophe Songo andima Tati Lenda andima Angel Loué andima Madia Star TV Chalaketa n'achète suivi Madia Star TV Chalaketa n'achète suivi. Le grand collaborateur Christophe Songo Nakata Madia Star TV Levé Kiko Kikondambuta Papa social Tadi Ileda Angel Loué la mignonne Bisoni Soto s'abonner na chaîne mako Madia Star TV etale mamudate bato bandima Madia Star TV Zambada Media Olinga bagaba mis bapid na bateatre s'abonner. Bonjour, bonsoir, na écouté les bino na pesi bino mbote na komo na yesu tikete nzamba lola asala biso bolamu na mokula lelo. Tolobaka bandeko na ngai oyo ezali chaîne na biso ya bako Angola. Engele bake bakongola ngambu na bakongole ya Kinshasa na bangolais biso no surtout tozali moto moko j'espère que depuis eloko place wana. Bandeko na ngai ana kata Madia Star TV ne tolobaka bandeko na ngai tolobaka nyonso sauf na bakiti na bamesa nde tozalaka intéressé nango te. Elo soto etikali bandeko na ngai pourquoi pas bandeko na ngai to na kata Madia Star TV. Lelo bandeko na ngai to ye lisusu na matière asika na kata Madia Star TV. Koti na politique. But oyo bolingaka politique te bandeko na ngai la star a koti politique pa ko koti sabino na kata politique. Et si quand vous bandeko na nga ata olingaka politique te olingaka politique te de tolobaka ke politique ekoya koluka liboso a porte na yo yongo bomo na kata Madia Star TV bandeko na nga politique elandi biso na kata ba porte na biso j'espère que na lo beloko place wana lelo na ko présenter bino bandeko na nga ndeko na biso Jean-Pierre Bibi Loué o alobi attaque mwana mboka azana ba devoir oya ko sala na mboka na biso Congo. Devoir ne bandeko na nga ezali poke a servi na mboka ya Congo asale la Congo. Voilà. Lokole bandaka la bandeko na ngai azali déterminé bandeko na nga balbi na 2023 bandeko na ngai Jean-Pierre Bibi Loué balbi yepe atie libaya yepa porter gara bandeko na ngai akoma mukumba ya bana mo amba balba bongo voilà bo comprendre nga bandeko na ngai. Alors bandeko na ngai 2023 ekozwa opesi mbwa boye balobi opesi mbwa boye yango le bandeko na ngai bato bakomi kobenga bakomi kobenga papa na biso Jean-Pierre Loué David ya politique congolais. Voilà. Pombate azali wana Jean-Pierre Bibi Loué balabi azali ko banga munene ya bato te pa azoko banga likambo te ya lobi mbula oyo na 2023 il faut asservir mboka na biso ya Congo. Ozala nani balobi Jean-Pierre Bibi Loué azali David abanga ka monene ya Goliath te bandeko na nga na esi na lobe loko place wana na kata mo amba mikolo bandeko na nga babi eza ya koyinda yango to ko silele bino bandeko na nga événement oyo oyo nene salama te o pena bo mona te bandeko na nga bo mona ngo awa to mona na biso na Congo bandeko na ngai batu mususu bamela bango mbongo pona ba carte na ba parti na bango kasi na PCP bandeko na ngai ngolé pour les progrès. Voilà. Namukuse tobengi yango PCP.
esika wapi Jean-Pierre Loué andimami na kati ya politique wana bandeko na ngai. Yango evenema bandeko na ngai ezali kaka moko. Le 12 novembre bandeko na ngai. Bandeko na ngai mutu nyonso tozali nzinga nzinga. Ozali na Kinshasa, ovandi na Lemba, ovandi na Kisenso, ovandi na Matete, ovandi na Limete, ovandi na Ngaba bandeko na ngai. Esika nyonso tu bozali bandeko na ngai, tobengisi bino mukolo wana le 12 novembre. Babi événement ezaka moko parti politique na biso babi PCP. Boya koyoka message oyo ekobima na kati ya bandeko na nga bokozala dessus te. En plus bokomona événement wana makambo nini ekoleka na bandeko na ngai. So na bi bokomona événement wana ndenge ekoleka bandeko na nga toyebi parti politique o bandeko na ngai. Baza po na bana ya Congo. Mo amba balobi eze ya koningana, metolobi bango baningana vraiment te ba telema kaka pembeni pamba te événement le 12 bandeko na nga biso nyonso tozala wana sur place. Tobengisi ba mama, tobengisi ba papa, tobengisi ba jeune, bandeko na nga boye ebele. So tolobi boye ebele. Bokomona musala oyo papa Jean-Pierre Bibi Loué o azali ko sala na kati ya parti politique ne bandeko na ngai. Bino moko bokomona ya ko balancer bino ba image oyo asunga ka bandeko na ngai. Bango baza lokola ba voisin te. Bandeko na ngai ya libanda nyonso tu bon motiver bandeko nyonso tu na mboka ya Congo o bazali na mo amba. Bokende kozwa part na bino. Amplit basa role pe. Bakoma ba membre pamba te bandeko na ngai Jean-Pierre Loué Bibi azuma bele ya mboka. Mo amba endimi papa na biso Jean-Pierre Bibi Loué. Na musika bandeko na ngai topesi mbote mingi na président national na biso ya PCP. Excellence Embe Gilles yayo yango ya topesi mbote na kati babi ya Star TV balobi papa bo umela bosala musala kaka ndenge bozali kosala wana pona bana ya Congo. Soki na tête na gauche na droite bandeko na nga na moni maître Aimé Menga. Emma Menga babi azali secrétaire général ya PCPC. E bongo sikoyo balobi yende azali lisu balobi azali likolo tokobenga azali loboko bie tokobenga ya azali nani. Balobi fondé de pouvoir. Umela ya yo nga to pesi ombote pa matu balobi wana lisu ya papa Jean-Pierre Bibi Loué. Ba basi nyonso tu ya mo amba bandeko na ngai ya bino yango to pesi bino mbote la kata mabi ya Star TV. Ba mama nyonso tu ya dynamique to pesi bino mbote bozo sala musala kitoko makasi mingi bozala toujours déterminé pa bate na 2023. Papa na biso honorable Jean-Pierre Bibi Loué avant na kitwana pamba te soki avant na kitwa bandeko na ngai biso nyonso tu tozali ya kosepela. Mo amba bandeko na ngai ekoya te de to bakake bendele ekoya te pe biso surtout bana mo amba bandeko na ngai to telemi tolobi bendele na 2023 ekokoya te biso nyonso tu na sima ya honorable papa Jean-Pierre Bibi Loué. Bandeko na ngai avant que tolo ba mingi tolanda ba image musala oyo papa na biso Jean-Pierre Bibi Loué azali ko sala bandeko na ngai ko sunga bandeko na mo muki azala ko bandeko na ngai
bino moko bozomona ba image oyo nazo balancer bozomona ke mutu oyo azala lipa bandeko na ngai azozanga pete ya kokabola baninga babi papa Jean-Pierre Loué Bibi babi ye aliaka ye moko te aliaka na bato bazali nzinga na ye aliaka na ba oyo bazali pembeni na ye bandeko na nga bino moko botala ba image ba mama bazokoloba ba papa bazali koloba babi oyo esengo te babi esengo j'espère na bien eloko bandeko na ngai tolanda image oyo na bokebi nyonso tu mais na lubeti susu te bandeko na nga tobosana te rendez-vous eza kaka moko le 12 novembre bandeko na ngai boya ebele bokozala dessus te pona adresse bandeko na ngai numéro ekolekana na se bokomona adresse eza wana pe na numéro ya telefoni pona kokontakte bato bazali responsable ya événement na mokolo bandeko na ngai bokobenga bango bakoexplike bino place nini oyo bokokutana le 12 novembre bandeko na nga bozala ebele balobi kuna ya komelezangaka te o yaka tolie elongo yaka tomela elongo nyonso tu ezali mpona lokumu ya bana mboka balobi soki ozali congolais de père et de mère bandeko na ngai tina bakoko événement oyo bandeko na nga bozanga te de mère ti na bakoko balobi oyo yebi kozali congolais bandeko na nga boya na nsima ya honorable na biso papa Jean-Pierre Bibi Loué PCP justice PCP démocratie PCP travail bandeko na ngai tolanda ba image na ndenge bokebi merci dynamique moko très fort objectif nango ezali 2023 non seulement to voter président Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République na PCP tozali déjà ko PCA nani garantie wana mais ya kobimisa Jean-Pierre Loué Bibi comme étant député national na circonscription ya Mwamba na ba membre mususu ba candidat mususu ya PCP o wapi to ba ko pesa bango électorat pona 2023 message na yo dynamique message na yo en tant que fondé le pouvoir en tant que chargé il y a implantation il y a parti en tant que responsable il y a implantation mobilisation et recrutement na kati ya parti nazo benga ba mama nyonso ya Mwamba bazanga te ba papa ba jeune ba étudiant ba commerçant ba responsable nyonso boya kozwa message ya motuya oyo etali mboka na biso parti congolais pour le progrès pona mokolo wana ya le 12 charge ya quartier Louis Mbo Amba toujours dynamique Jean-Pierre Loué Bibi très fort tala ope événement les cas nango et les cas mais tout oyo cette fois-ci ils assomme okaka putulu benda et mati makala etikali tobengi matete lemba ngaba kisesu limité en tout cas boya ebele na événement munene oyo koleka ya remise ya ba carte et adhésion massive ya ba congoliste na PCP en tout cas na bengi bango nyonso boya ez événement moko kosakana te ya deux fois te donc maman na événement donc tokocha pena mulunge mokolo wana donc ya koloba trop te parce que tolingi jour wala pena discipline ezala démocratie tolingi travail donc misala ezomona na tout cas vraiment misala donc mingi olobeza te na yebi ke egoleka kitoko merci beaucoup maman présidente femme sage na bengi bino bana kisensu lemba limete boya nga mama ba femme sage na kati ya Kingabwa na bengi bino boya omona événement oyo eza le 12 boya ko vivre yango nazosela bino maboko polele boya bomona événement nazosela bino. En tout cas, maman dit ça, c'est pour la partie politique de la vision. En tout cas, la partie belée, n'a pas convaincu. Mais à partir oh, on a vu que misala ça, puis on a misala pour pas on le lâcher misala. En tout cas, la c'est maman quand c'est ça pas battre la personne longue, là c'est ça. Vraiment, na zote théâtre na université mobimbati soki ko to ko zalelawa ti to ko shitawa soki ko zalelaye pa ya wapi
toke koshitele kuna. Donc on va déterminer les liens. Le point de départ est à Communal. Maison communale. Maison communale. Ah, biso tokutani wana. Soki te oya sika kaka wana kaka Kianza Université. Ah, Kianza Université. Ka wana kaka le tobandi milolo na biso tokei. Donc c'est un peu ça. Il y a les 12. Après ça, il y a Olingamoti. Donc, on a pas moyen, on a une puissance. Et on va en parler. On va en parler là. Mais la vie que il y a maman présidente, ça va na obange lokote. Ah, na obange lokote. Il y a na pena obange lokote. Il y a une stratégie pour ça, ça. De toi, action. PCP, justice, PCP, démocratie, PCP, travail. Oui, fondé des pouvoirs, on donne Roberto Kabanda, secrétaire provincial adjoint en charge de la mobilisation, implantation et propagande. Il y a Parti congolais pour le progrès, en sigle PCP, de Gaboyoga Kaindousa, Nengi et Vandi Nao et Sika. Donc, tous aliawa, dans le cadre, il y a mobilisation, il y a des jeunes, des papas, des mamans, des jeunes filles, des travailleurs, des mamans, des maraîchers, des mamans, des élèves. Oyo wapi ba étudiant epai tokutana bango na date il y a le 12 novembre oyo na 14h de sika wapi mobange il y a cérémonie à remise officielle il y a adhésion massive il y a ba membres il y a Parti congolais pour le progrès et Kozala une activité Kozala animée par le secrétaire général il y a Parti congolais pour le progrès Emmanuel Menga sika zali mbotebele de toujours bengi sabandi ko nyonso ya moamba ngaba matete lemba kisenso livulu tout le monde kingabwa baso tous à la présent on a joué wana afin que non seulement la remise officielle il y a ma carte les membres n'a pas adhésion massive mais boya ko un message oyo esengeli bana pona mboka oyo Parti congolais pour le progrès akoyela bino na monoko ya secrétaire général ya parti donc tozangati toyoki wana pe tomoni association le dynamique Jean-Pierre Louis Bibio en tant que fondé le pouvoir message nous relancer. Bon, dynamique Jean-Pierre Louis Bibi et PCP, justice, PCP, démocratie, PCP, travail. Voilà. Message. Mbote ndeko journaliste. Se présenter. Oui, ngai babenga kangai na ko. En fait, ça déjà et puis pour la message public. Oui, c'est une façon déjà de relever déjà public. Et puis ça déjà une image qui est déjà faire l'élection. On le sait déjà l'élection ça nini les oya. Alors ça se prépare bien avant. Ouais. Faut que c'est le moment wana pour bolamu. Alors moi je pense que c'est vraiment une bonne idée. Il y a ça la activité à Boé. Parce que ça va éclater le parti dans la ville. Exactement. Ça sera travail. Et pourquoi pas même dans les provinces. Oui. Alors, moi, je pense que déjà, à dater de ces jours, nous pouvons surtout une phase déjà dans l'idée où il y a qu'on réveille déjà les membres et puis il y a qu'on continue encore la sensibilisation. Donc, élargir les champs de la sensibilisation. Exactement. Élargir les champs de la sensibilisation. Élargir les champs de la sensibilisation. Ce qu'on a qui sensibiliser d'une façon limitée au progressif. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Nous allons présenter Maman Posso. Maman Posso, mettez-vous debout. Zoye, Maman Posso. Il est Azali, présidente, il y a ma femme sage, na Kingabwa Limete. Très dynamique, il y a très dynamique, il y a pour Saganate, le Posso, donc confusion. Les lots réunions à l'élo Ezali, nous allons préparer activité cérémonie officielle, il y a remise à ma carte à ma membre. Na adhésion massive il y a ma membre, il y a Moam, na carte ya Moamba. Et ça événement moko oyo, tout ça qui na makaliso préplutôt pour jitango le 29. Donc ça mieux allez goya. Mais réunion faisant na ba responsable mususu to vandi awa, babi le 29 ko simbate. Le 29 ko simbate et ko la malamu
to repousser yango. Yango tozali ko bunda na koluka date entre le 5 et le 12. Entre le 5 et le 12 pour nous ko fixer événement oyo ezala malamu. Ça c'est du 2, de 3. Yango to que d'abord dans la section nyonso, de nyonso bazali d'office invité na mokolo wana. Donc na sekinda ba femme sage, bango nyonso bazali déjà invité mokolo wana. Mais en dehors ya ba femme sage, il faut ba femme sage pe ba mema lisusu bato ebele na événement na poto ngezala vraiment hautement en couleur. Pour la réussite nango, yango tozo senga ba stratégie ya mutu moko na moko pesa ba stratégie na ye, to ba ko adopter ba stratégie o to ko tia biso en place pour que événement na ezala assuré. Nde bandeko ebele oyo babandaki liboso babiki esengeli sensibilisation ezala makasi. Mutu na mutu ayeba ko passer na sensibilisation na lupango avandi na quartier avandi na avenue avandi na bande camarade na ye batu nyonso abiki oyo ke bayoka kaye parce que la plupart ya batu toza awa boza ba leader na bisika bozali et batu bayoka kabino. Donc sensibilisation il faut ezala makasi, mobilisation pe il faut ezala makasi na jour wana. Alors le temps qui opema okopesa pe ba stratégie na yo oyo koki kozala na yango pour permettre biso que événement na ezala malamu. Donc papa la biso docteur Jansi mopesi bana azali awa ba foyer belé zongeli elengi likolo na ye ba couple ngaki panza na lelo ezongi kimia bandoki bazali susuke ba kesu mangengenge te na nzela na ye déjà nzamba sa sali mangengenge asire za wana na mayelo nzamba pesa ye mama Coco mama Solange mama Séverine donc aza vraiment dynamique. Donc ye na ebisa ki akukaki kozanga te alobaki donc soka zangi ngana oke ko tia mabulu na ndako na ye. Alors elle s'est bâtie, c'est une femme trop occupée mais elle s'est bâtie atiki ma munene minene na salaka. Je l'avais dit fois participer à la réunion stratégique à l'élo. To yambi et to betele maboko. Kumba biso malembe 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 Papa Jean-Pierre biso malembe Bana balelio Kumba biso malembe Ewa Bekele mabongo wakasi La fois passée tout ça là qui moi namboka le congoliste pasteur John Bibi atina biso na oyo nzamba sungaki ye yaki nango c'est nango yaki longo kana bande kutozali awa alors atuna ki biso lisusu ke ezali ndenge nini to bino moi souci ezali c'est que libulu to pesa moi pasi et bon na kozongela bino lelo pe ayebaki kozongela biso à chaque fois na solo kana toms apesa ngai ba information sur ezali kokende alors yango esalaki ki ndoto ya alors maman biso tolingi bino moko boyi ba kozwa mokumba awa tozali na $200 na niveau na biso place ngai na konga nazali na masina tomekaki ko se renseigner c'est que ya bien toko kozwa na $200 c'est pour ça to communiquer avec $200 alors il a continué d'avoir vie la ligne sur ma basket ba le boule la basket était on a besoin de on a wana akundama comme bien que mo bien que ba wa mo mutabando bonge mutabasimani mapika ka bonde nie atubande non en tout cas mpanye na mo de pesi na basket alors atinda $200 la meti atindaka yo ya donc yo na mo ke pesa nge 40 billets 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, ça lui 400 000 francs. Et ça lui 400 000 francs. Ma valeur, il y a $200. Donc, maman, il y a tout ça là-dessus, mingi koleka. Parce que le col azali membre na biso ya parti congolais pour le progrès PCP c'est ça que ça dit tout ça sous mingi koleka mais et quoi na temps moko ke biso nous allons être bousculer côté ba na classe côté ba nini tout c'est possible boulot mais c'est bien la chose ça là l'essentiel
même na basali na nzambe bayiba te yebi soki non tozala elongo na bayiba aza na matanga. Donc c'est pour cela ndenge toyaki di mardi lelo lisusu toye bosomba cercueil mpona ndeko na biso Vanessa et botenir biso mpe informé na baprogramme nyonso oyo nyonso ozali komona susi ezali ya ndeko na biso Jean Pierre ke sefe na bampagne na bandondo susi ezalaka te. Donc akozonga susi nasanga soki nakomi Kinshasa nakoya na kokutana na mama na kokutana na libota mobimba pour ke toyeba kokutana na bango ndenge tozosolola na mosika ezali malamu te na bandi kutu kobenga ye pour ke bosolola ne mpenza bino mibale. Malheureusement numéro na ye ezali koleka te. Alors boporte mpe na bitema et surtout mpe kazali moko ya bakandidat na l'élection ezali koya. Donc nayebi ke libota ya mama ekosenga ke ebunda mpe mpona ye ekosenga bunda mpe okosti kotya loboko na pour ke ye mpe ayeba mpe kobima. Mais tozali présent programme soki botie ndenge olobi ke soki seke emonani plus tard mercredi jeudi bakoki kokunda. Donc tokozala mpe wana mais soki kaka bodeside programme bofixe biso na nzela ya danse bofixe biso oye nde moto azali liso na biso koto oyo bofixe biso. Donc voilà mama mwa moke ya maloba ya koloba yango wana oyo bakonzi ya parti ya président na biso asengaki na secrétaire général basengaki nayeba kobimisa maloba wana yango oyo. Donc merci beaucoup à moins que bandeko baza na likambo kobakisa. Bon likambo ekoki kozanga te tant que tozala nano na sur fondation alobi presque nyonso nakoloba su mingi te. Donc côté cercueil okisama motema mais eloko nazosepela parce que mwana mobali oyo totika te mpe na maboko ya nzambe parce que nayebi ke epesami na moto nyonso te okotaka loboko na poche kosungaka na ndenge apete nga moko de mapart ezomarke ndenge wana bakisaka ke mama lokola azokabola mawa elongo na yo mpe na losambo na fotiketaka. Donc ye azali secrétaire sectionnaire ya Nangaba na section monene pasteur G toza na cordon na biso mpe pasteur Thierry amwe kaza likambo kobakisa. En tout cas bandeko nyonso balobi malamu losambo basengi na kosoutenir ndeko oyo azokangisa eza mpe malamu kasi kobosana mpe bakonzi ya parti te soki bango basalaka mpe lisangana oyo te ngai mpe tozwa moya kokutana mpe boye te ngai mpe tozwa ndeko oyo azotia makoki na ye na misala boye te soutenir le parti bakonzi na biso na mabondeli nzambe abatisela bango mikolo mayele mpe makoki nyonso nécessaire biso bacolaborateur na bango mpe bakitani na bango obosana mpe biso te pote na nzela na biso mpe basolution ezozwama bango bakozala te me biso nde na terrain tozozala biso na bino elongo elongo ezali biso mpe na bango elongo elongo ezali toza na ntango ya mpasi biso alobi ata ozolela mama mosala toza mokesta mosala te tobengama putulu siki tozonga putulu po akei ezango na ye takosa bino na bakisi te na banganga te tomoka bomoka te ya motuya totulaka ya nzambe mpona bacirconstance nyonso nzambe kaka nde esengeli azwa lokumu. En tout cas merci yesu ape bino makasi. Mama nayebi te soki basoki ekoki kozala na oyo nyonso to papa na biso Jean Pierre Lou Ebibi azali kosala nayo mpe bakonzi ya parti bazosala. atoka papa naza likabala bati soki mwana akotaka na parti oyo te nayebi ndenge alinga afundama te mpanga mwana aza nuveve naza nuveve na boko oyo bango na pasi papa na bango atela le pere mobutu kabila bandi akende nde na boko libana wana na pasi mwana tosasa ye kokota soki ezali biko te papa nanga nayebi mpasi nange natya motu te en tout cas nasepeli mingi penza nasepeli mingi eloko atanga moko so natikali nsima na kotikala kokota te longo mpo ande tozali awa toza na motu oyo tokobenga alo te toza na motu oyo akosunga biso te ande boyaki kopesi na mambongo wana papa ya mobongo na ndenge oyo emonani en tout cas papa
naza na mingi oyo nakoloba te pa papa Jean Pierre naza na mingi te nzambe asunga ye mpenza akontinue mosala na ye kaka boye asunga ye asungi bafeli tala lokola mwana oyo bazosanga mama papa akufi mama akufi totikali kala makosi donc ebisaka susi makasi bafeli atikali na bango naza na moto maboko na bango te naza na moto asunga te di bango te soki bokei doya kosungaka biso naza na moto te oyo akotelema bolango te papa na se mpenza merci merci mpenza merci na bakonzi ya parti oyo ebisi bango nini nayebisi bango bakontinue kosalaka mosala na bango kaka mosu bazokontinue nzambe akobosana bango te oyo ya nzambe baza ya nzambe nzambe akotikala kosunga bango te bakontinue kaka mais mpo na nga mpenza naza na nga na motu te tozalaki papa oyo te nayebi te naza eloko na kopesa ye te kaka nzambe tozobelela abakisa ye mikolo apesa ye mikolo naa leloko te oyo mwana na ye ya mibale oyo ya misato donc atiki bana misato oyo mosusu bakoya na ye dimbaki basi na basi bazokota classe oyo mama oyo ya lekade azwe na charge aloli oyo toza kobisi kaka bakebiketibela ye yebi moto akini saki ya sukali oyo na kafe oyo po balamba mikolo oyo babebisa mama na bango. Ok, je pense que mpona makambo etali na baélection mapona mitoko kende mpona papa Jean-Pierre Louis Bibi bokobunda mpe makasi mpona ye papa wana mpenza tokobunda makasi mpo asalinga mosala olelaka te mama so ozolela boya alelisanga pamba mpo asalinga mosala moko papa na ndimaki te soki boyaki na mbongo te mbongo na lelo ti lelo bambomani te atuka tokolekana mpenza biso nyonso tokolekana na bana wana nyonso tokozala nzambe akosunga ye mpenza na mosala azosala bo afongoli maboko na ye nzambe mpe akofongola ye maboko. Merci beaucoup. Bon, esprit pour assister biso ndenge tozali awa bakonzi ya parti batindi biso mais na nzela mingi ya Jean-Pierre Louis Bibi ye azali moko ya bana mwamba abongisaki mwa enveloppe oyo eza nango ya mingi te mais eza mwa ndambo ekoki kobakisa pour que bino mpe na mwa ndambo ekozala toyeba kokunda ndeko na biso donc ndeko Jean-Pierre Louis Bibi azali moto oyo mingi bato tozalaka na bareunion nde bayebi bazalaka na motema mwa mawa soki likambo ezali azangaka te koya mpona koassiste bandeko lo nayaki ngai moko te nayaki na SP EG ye mpe azali moko ya bakonzi na kati na komi na Ngaba nabaki moye naya ngai moko te singi tozala mwa mibale nzela ebongaka bato mibale mingi mpenza na mambo etali mwamba alingaka mingi kotambola na ye po ye azalaka mwa lisu mpe ya bakonzi nde na nzela na ye oyo nyonso honorable Jean-Pierre Louis Bibi ayebi kosala azopesa ye ayeba koremettre bino ye azangaka mpe mwa maloba te. Mama biso souwe na biso ezalaka te kokunda bato disons biso tolingaka basango parce que epai na biso moto azali au centre mais na sango ekomelaki biso na kati ya PCP surtout particulièrement na section Livulu etouchaki biso esalaki biso passe vraiment na part ya biso part ya bakonzi part ya honorable Jean-Pierre Louis Bibi atikalaki nsima te nde adelege biso toza na fonde mpona koya kosala geste ndenge fonde alobi eza penda ebele te mais ekoki kosoutenir souvent soki osala geste oyo nazalaka na terme moko nalobaka ata nzoko ezangi ata likelele ekoki mpe kokunda mpe trou wana ya nzoko wana na part na biso PCP to kosoutenir bibota oyo baza na problème enveloppe na biso tobongisi yango. Donc voilà mama enveloppe ya ngwana oyo euti epai na bakonzi ya parti mpe na mwana na yo Jean-Pierre Louis Bibi donc mpona contribution na biso kokunda moko ya membre na biso eza nango mingi te tozali lisanga tobanda koya mpe na matanga ti le temps que programme ebima soki basusi mosusu ezali tokoyeba kotala. Abonnez-vous massivement Mabi à Star TV. Il y a bicho esika yango ye. Bon mona ba Star tout bodingaka. Nga mono na za.
bafana ngai babonanga babonanga ya bui en tout cas boss abonné massivement na Mabia Star TV yango na bino if na koka sentiment ngaso na bakalika mo emotion na penta balubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV oya kusabone ta kurate pona nini na kurate okurate po okutala ba théâtre te okutala ba gagi te okutala ba émission te yango turubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV soko bo shano kansika biya ngana ringia bani ya kami ko pesa nga pasadi wa